Bandeko naloba penza vérité ezosala ngai mwa pasi to nalobaka pasi ata naza na place na bango te mais soki natali bachroniqueur nyonso oyo lekingi fali mpo bamemi na poto sikoso natali Cynthia Kapasi natali Tania Mabedi natali Yvette Kalombo batikali esalinga penza pasi lekecho mpe na lekecho mpo komema bato ya media ligne bachroniqueur modele bamemi sikoyo namona lekecho atikali namoni Tania Mabedi atikali Yvette Kalombo mama Méchane atikali toye kobakisa penza Cynthia Kapasi na Malika Mania pe bato wana nde esali mwa pasi kaka ya mobimba Cynthia Kapasi ntango naza komala edike yo kotia na nga tembe Karine Mokonza bando omala edike yo olingo komise bien edike tala siko bisika ezomema yo bato balobaka makambo oyo balingaka te donc motango azoloba noke Kapasi Yvette Kalombo makambo wana bosala oyo komosala biso olinga yango te toyebela mpe boye te me bokanisaka nanu te to bomitunaka bino moko ntango banda kosala makambo oyo alingaka asalaki nini mpo na yo eske yo oyebaki mpenzaki alingaka yo kaka nde osali makambo oyo alingaka te aye alobi tobanda kolingwa na kala bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na babebe bote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko bwana media ligne na bandeko bozolanda ngai ntango oza na bomoi salaka makambo oyo yomoni eza bien fo korespectaka bato fo kotalaka mpe mokili ndenge ekendeki me kosala likambo te mpo ozobanga bato mpo ozobanga motu boye so nasali bakobayenga ndeko na biso Yvette Kalombo aza témoignage
aza mpe témoignage ata na internet awa témoignage azalaka Karine Mokonzi la baron me ye mpe témoignage ya mabe sikoyo Yvette Kalomba loba agangi bato tu bakima ye balinga kozala na ye te bakamarade na ye akoli na bango mpo kaka pusanaki pembeni na Karine. Sikoyo ntango adeklaraki bongo na haute voix na mokili bakamaradi wana sikoyo bakimaki basalaki nini ntango atikaki Karine Mokonzi nakanisa eloko te babino ba oyo bopesaki bambongo na première mois kaka plus bavie akotisaki na mois moko akoti plus de 5 000 euros 2 mois 10 000 euros plus mbongo wana eza api mpo mbongo wana eza réel yo to bafutaki ye sans compter oyo bino bopiaki ye mbongo wana eza wapi soki abomi yango na banki problème te me bino bopesaka susu Yvette Kalomba mbongo ntango azalaki ka inemi na la baronne bopesaki te mpo azalaki na eloko ya kosala susu te bemission akosala te azomona mpe ndenge ya kokontinue kokosa te mpo akokani mpe kokosa te kokosa oyo akosaki mibale wana elingaki kopia cauchemar eloko ekalimaki mpo te asala cauchemar te ezali nde mbongo yutu bafutaki bandeko lelo oyo ndenge atikali bongo esalinga mpenza pasi nene ya peso azalaki na kini alinga kotikala sur et certain alinga kotikala tani ya mabeti au milieu du village tala ndenge bomi yo sikoyo nayoki okomi na mwa respect ata na ndenge mayele ozokende mingi kotala ekingi fali popa ozobenge kutu papu mpe namoni ata critique moko ya ye mikolo ozosala te ya fere nde okoma osala me na mayele mpe kaka au milieu du village un jour akofuta bino me botalelaka mpe age fo kolingaka chaque minute no ya vie ozala na esengo bato ebele bakanisaka ke chaque minute ya vie mpo ozala na esengo fo lokota mbongo fo ozala na mbongo ebele fo kota baboite tokende mingi na église tokende wapi te chaque minute ya vie mpo ozala bien donc mpo profite nango eza yo fo sepela kosepelela kisi même oza na beni bokimi bokoti na zamba kovanda mawa te okanisaki baninga batikali na Goma baza bien bazolia te premier motali oza na bomoi osepeli soki omoni mai ya komela olobi wawu do yo mona biloko ozoluka na ntango wana oyo ekosepelisa yo ozalaki na posa mai omeli ozalaki na posa kote moko ya kobombama obombami sepelaka na chaque moment na vie bandeko esalamaka
soko lingi tuna bato bakima babomba mailoko bakomona bazana moko babomba minae mais ye aza à l'aise on dirait azokende poto mais nzoka azokima liwa ayebi kote so elobi akolia nini so akomela nini aza na motungisi ete bino me ere moko bovandi bozosolola seki mpe atali yo mpe azokonsole yo mais oui c'est ça la vie faut profiter chaque minute à vie na yo tomonaka bato mosusu bali kondana mort etikali mokolo mpo baboma ye azomitungisa mpo na vi na ye azomitungisa alobi ezobangisa ngai me eza na misusu azomwane rien ayebi ke wi eya dommage nakufi mais bon fo na profite bi na ngai batindi ye mpe senga biloko olingi ya kolia mokolo na suka asengi mpe ale avec appétit afibi mpe sani ameli mpe apesi mpe bagardien prison mbote au revoir aba mpo otikala mpe malamu na mokili yango en tout cas boprofite bien nga oyo ngai yango ya moto na munda na vine akelesi baprofitaka na chaque minute oza nango esengo surtout osala makambo oyo olingi soki mokili ememi yo na modele mosusu to likambo mosusu ememi yo na modele mosusu adapte na makambo wana adapte na vie oyo ozwi eza bongo bandeko donc chaque minute ya vie na yo fo profitaka nango bandeko sintiaka page ntango alongwa nalobelaka bino narepetaka eza ya solo ntango bakabwani na bakarine mokonzi Cynthia Kapash nanga tokomo solola po Cynthia Kapash asololaka na Grace Mbisi nga nazali moto Grace Mbisi nalobelaka Grace Mbisi te mais fanatique numéro 00 ya Grace Mbisi mpo nga nazalaka na internet moto liboso fanatique ya Grace Mbisi siko tango ya longwe Babakarine Mokonzi nalobi na Cynthia Kapash soki bango bapupoli yo mpe pupula tozongi na bango o vie oyebi bana wana te nga lobi nana ntina koyeba bana wana te nge eloko nayebi ezali novelas ezali mpo na poto ezosala elengi ezaka nde bino kuna bozotala dona shepa biso mpe na poto atotala kaka bafilme bakobomba na bango yo te bakosala eloko te o oyebi bana wana te nga lobi yozongisaka vie nga nakola na bedikation ya bongo te nga batianga ntina sona sawa naza na patron na nga mpo nasalaka mpe na tv nga binayebi nga lobi na ye oyo yo eza monde ya sika ezofuta mpe lokola yo oza na experience ya télévision na ntango bakisi makambo oyo yo oyekoli pa ya bana wana Bakarine Mokonzi ozoutilize kaka oyo ya bango okende bien mais Cynthia Kapash ya banda komitungisa mingi mpo na ye te mpo na Shabani Reko mpo na bato ayebani mpo na mama na ye mosala nzambe mpo na bakomportema bongo libala ekoya te
to makamba bongo. Même si tu continues na groupe, pas continuer na groupe au moins, deux fois, groupe a dit bosso panzi, pour m'infiltrer ba kotek. Ngalobi m'infiltrer. Il faut le tirer bonga. Groupe mi balé, a sali, a tiepe audio, a lobi ke awa poniga ba pire. Alors, toujours même, ba conseil à bato. C'est comme bato ba pesa ki ba conseil. Bazomona teke Cynthia leki de 40 ans, na bana mi bana maboko, li bana ngoye mukoni, wapa. Cynthia capable a raté sikoyo. Poto, pas de kingi kaka, pas Karine Mokonzi poto ezalaki. Afi le razu poto wapi. Pas Karine Mokonzi. Poto penza e visa mulai, résident, na mubadi, na bana. Histoire manioko frit, et c'est là. Afi le femme au foyer, mère de 2 enfants. Na mubadi n'est responsable. Doki Kapaya, Bogar. Cynthia Wadol, na poto. Mère d'un enfant. Pamela Chekola, na poto. Juvenal Kibala, na poto. J'ai show aye na compte visa, mais a toujours na compte Karine, na poto. Ba chroniqueur oyo tobaye na compte Karine na poto. Ata ba kokumisa na bango de king. Ba kokumisa Fally Ipupa. Me Fally Ipupa yebi na motema ne bosenga merci da Karine Mokonzi. Pona nini ba utiliza ki mal éduqué na bango. Mingi ba utiliza contre nani? Contre Karine. Siko ye kapash na yebisaki ye. Banda ko beta biloko na la baronne, soka betaki. Botala na tango wana soka betaki. Atakaki penza la baronne na trop. Boyi bato kapash alinga ozana bango. Ya kosakana te. Ba oyo ya lengelaka. Baninga ba kende problème ya te. Ba kende. Me baninga ba zonga bango moko. Baninga ba zonga pena mbongo na maboko ba pesi kapash. Popola nga moto. Bandeko. Na lobi te ko popoleza bien. Na lobi pete za mabe. Na lobi o ezali novelas. Gana ebisa kapash eza nango novelas. Eza film. Ça existe beaucoup de gens. Bato ebele balinga yango. Eza bongo. Bato basepelaka na film ya Alain Delon. Ete film ya Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Film ya Alain Delon. Bato bakende lalaka po akufaka na ye. Ake. To ba film oyo ezalaka bakangami na kata ndako. Siko rando yali action na kati ya réseaux sociaux. Eza neti film action. Ba Rambo, ba chanson de guerre, ba karate à Bali, ba China, ba Lara, ba Dona Shepa, ba biloko wana. Ta lelo botikali. Yvette Kalomba ke na kananga.
kosala propagande ya président nyonso wana po akotisa mbongo te me po biso tomona neti azotravaille na présidence nzoka loin de là loin de là loin de là Vincent Chilusi mutu atravaillaka epai ya mama kabakaba wana yebani Vincent Chilusi mais Yvette Kalombo ye azotravaille te direct la présidence rien du tout a raté poto abandaki akotakela bana ifala continue ti lelo mpe na makambo ya solo to makambo so akolokuta ya kofonde me ya somo te mpo soko olekisi mpe lokuta obimi ndoki okoma nayebi ndenge okoma te wana fo botuna mama kimpi soko asantiraka ndenge nini azobungisa mbongo olia kotisa mbongo azobakisa mabinemi olia koma na bakamarade bato basalaki ne likopa bango wana mpe kaka babinemi na ye donc mama kimpi atravayaka na perte mpo ye asala yango mpe ya motema mabe ya mitema mabe me Manick de John asalaka motema mabe te Manike asalaka na haine te bien sûr bafanatike na ye bakopratike likambo so na haine to propre bana na ye ndenge Kisinjora les deux familles balinga babunda na bambeli wana Manick de John na Kisinjora bango bamemaki bango na haine me bango moko baza na haine te baza nde na technique ya rando baza mpe na technique ya maîtrise ya réseaux sociaux sikoyo Cynthia Kapashi oyo sonani Tania Mabedi bayebi baza na maîtrise nango Yvette Kalombo maîtrise eza te Yvette Kalombo nayebi te me modele namonaka ye rando akoka te analyse mpe akoka na ye te Yvette Kalombo eloko akokokoka akoma enseignant atangisaka professeur ya mathématique biloko ya bongo ndenge ayaka na bachallenge na ye wana mpo ya moto ayebi okoma ou bien soko alingi média ye fo asalaka média écrite baza na bango différente na Grace Temo mpe akoka kaka média écrite baza na capacité moko te volonté baza nango mais capacité nde eza te bameka mpe bakoka te mpo bakoka mpe te mais Tania Mabedi bel et bien akoka Cynthia Kapashi bel et bien akoka bosomona no soki mpe nazolobela Cynthia Kapashi mpo Malika Mania ye moyena alobela ya te mpo Malika Mania asalaka mpenza oyo alingi oyo azosentir bien Malika Mania donc ye moyena alobile eza te ye soki bamemi ye te nayebi te so eloni esali soki mpe nde balobaka bango moko bayibanaka makolo
c'est que grâce temo ayibi makolo ego zala bon to grâce temo ayika kandeng na lobi ba memi ka pona Karine mokonzi ya baron mais siko madika mania soki ba memi ete poza marié po aboyi ekoma madika mania akabona mobali na ye mais nayebi te mais madika mania likambo kolobea te azane mpe muta Karine te ala konte Karine aza mpe muta le king alobelaka mpe ya defanda en tout cas faut ba revoir makambo yango to bango bayebi ntina me ngai pasi nde namoni kapasi bango ata baza netre na bango ifale bamema bango loko bavise ezopesama na bango ata bango balinga bakende na bango bazweli bango avisa bafuti tike bango moko tani mabedi akofuta tike na ye tani mabedi so ake ya kozonga ata kimesa eloko te bamaikilo kamba bakendaki peti bamaikilo kamba tomoni bango kuna no mpe mbala liboso maikilo kamba ke poto yango wana de ce bamaikilo kamba bakei mais pourquoi pas tani ya mabedi sintiaka pasi tani ya mabedi bokende mpe bino moko mekaka so bomoni bevenema boye avoy so bomoni bevenema boye bokei bomeki na ambasade kozwa visa bolobi bozokende evenema wana esali mpenza pasi bon ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza nsaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.